ta ngai na ndo kende to na ngape na kenda kuna te ba la photo mona kangana na Mano yima banzemo na lobi boy la ngai photo ngana kangana bango. Mais tu chantais les chansons? Lenny Bidens. Lenny Bidens to kabwane kala yes ko kanga album na ngana. Lenny Bidens tant est ko kenga lo va tu na ko wete za eza nini yango. Mais lelo na bénéficier na lelo na ngai ti ba ko sangai. Lenny Bidens est na lobi ke Lenny Bidens est ko kanga ko sangai. Ako sangai na bai na loba te mais et singa fona loba po na ko bomba likama. Beba sala to beba na manager na ngana za muta deux fois ngana siko na za muta deux fois te tarik moto ngana lobaki ngana olata na nga pantalon te pasuka te to deux fois bata cha chao batria moto ko linga yote pona nini ngomo kiliangu seboye yoga sunde vya livi balikufela ebwele litigela ba mifika ba mela mwa balakiza mosapia na kasi suka se azwalikama oka temba vena biso wilibula après na oyimba après na kumuluka na imba kwa mama ale pona ndoka bi mama ale na mwa temba wana na oyebi biso vérité vena nga sulai oyebi ayo lukiso kwamba na oyebi sa vena nga sulai bo vena ngai oyebi o petit no loviston na linga ko mingi omoni kote olingo kende kuna ba soutenir na bango bakute ba fanatique wana tala kutu na bolo yangi o ya bango moko bolo yangi ti lelo ba sundola Kongo check TV yasiba mutombo Kongo check TV yasiba mutombo. Merci beaucoup à tous les abonnés de Congo Check partout dans le monde entier. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, Brésil, Allemagne, France, Belgique. Nous vous disons bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous également, vous êtes en Afrique du Sud, en Angola, à Kinshasa, à Lubumbashi, et partout où vous êtes, nous vous disons vraiment plein de bonnes choses. Nous vous saluons également. C'est Tariq Ngango, le regisseur, journaliste Yanzambe Nakati, ya Congo Check, ya boss. Sibu Mutombo depuis la Bundes, c'est-à-dire Nakati Allemagne, plein de bonnes choses. L'actualité nous amène partout. L'actualité Zotambo Sarabiso. Ces derniers temps, il y a une guerre numérique. Je vous dis, vous n'allez pas imaginer de l'autre côté. Ici, de l'autre côté, Zongi. Vraiment, nous sommes là pour vous informer sur toutes les actualités culturelles de la République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à Metitima qui est derrière la caméra. Un grand merci également à celui qu'on appelle Ben Nkuna, le numéro 199 ya Funa, c'est-à-dire au député Nabiso Yabana Funa. Nabiso Topona, honorable Ben Nkuna, numéro 199 Makanisi Yasika. Plein de bonnes choses à vous également. Un grand merci à celui qu'on appelle Papi Chomatendele, numéro 276 Yabiso Bana Lukunga. C'est-à-dire Lukunga Mobimba Topona, kaka député Moko, Papi Chomatendele, boulevard, Babi numéro 276. Plein de bonnes choses à vous, mon grand. Babi Mboulon Nebiso. Bato tout basala qui wana to bimisano, bango to kota bato Sika. Et ça la bien, toujours dans le cadre de votre émission. Aujourd'hui, je suis avec l'un des artistes et musiciens de la République démocratique du Congo. Lui, il évolue seul, il évolue en carrière solo, mais Mikolo va bien appeler tendance. Après cette tendance, il y a un peu de tendance na eke wapi parce que koto to mona ba page jeté moi to babi koto ko finga payer moi mingi. Nous sommes avec lui. Lui, c'est Loviston et Lova, l'homme de Pitié, dédié à l'architecte Jerry Tansia Bilanga Simanda Kuyabana Mombele, avec 456, l'architecte Jerry Tansia Mwamba Mombana Simanayo. Lui qui a chanté Morgue pour Zinganyao, Zinganyao, garçon relax. Nous vous souhaitons plein de bonnes choses et puis bon séjour dans la capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa. Comme je disais, je suis avec Loviston et Lova déjà bozo kamisa peso lelaka. Na priya baiser toto charisme na yo ekakoli lolendo nanga toto regard na yo
evedaki bomozina ngaye double ebale ememaka mazuwa ya kilo kasi ezokoka te komema libanga moke kosuzesime te befonanga bavwando te tipotaka makofi bebe ezuzi ya bolingo etiliseki modawala yeo naza te mbizi ya fleve yakobaka bilei ezopela ye nga nazali mbisi ya aquarium yopiminga bilei tokabelinga nde liwa ye. Ah oui, merci beaucoup Jonathan Loviston et bonjour. Bonjour Tariq Ngangu ya Nzambe. Voilà, bonne santé. Grand journaliste Mboka Pepele, santé kitoko. C'est-à-dire position na baki ba éviter ba PC position yango emonani déjà très belle interprétation double to Toto Chibula, une chanson tirée de l'album Dynastie D1 de Ferregola. Pourquoi le choix à interprétation il y a double to? C'est-à-dire Ferregola na pesi na mbote place azali puis na pesi ba sincère félicitations pour l'album naie. En tout cas Ferregola nga na eba te ke Ferregola azala mutema munene boya mutema malamu. Omoni na vie il faut qu'on apprécie muto alingaka bato. Moni muto azana besoin ya baninga na ye ba évoluer ba koma lokola ye. Donc il faut qu'on apprécie, il faut qu'on voit qu'elle est ba fleur et surtout il faut qu'on encourager surtout biso to ba jeune to ebi Ferregola za parmi ba artistes ba fuli ba jeune lelo. Ferregola pe ses chances na ba jeune ba déplique ba Thierry Finite ba miel descend tout monde ba rebo ba bima pa na ye donc tout monde ba te belé après ça ba chance lelo ba zo évoluer peu bien donc yango wana moni non en tout cas vieux il mérite notre respect, il faut te respecter, il faut te battre là, il faut te soutenir à 100%. Voilà, Loviston et Lova, d'abord bonjour, nous continuons notre beauté, bonne santé. Bonjour, santé Gitoko Pepele, Nangola Nzambo. Namonika déjà bien habillé. Donc merci, il est raté, Nazalana et Tiagande. Voilà, lui c'est Loviston et Lova, l'artiste et musicien évoluant, c'est du hasard carrière solo né à Salaka. Lova. Aujourd'hui, le monde a polémique, ils a trop. Pour toi, en tant que jeune talent, couper sa position et soutenir Ferreboy, au moins c'est comme ça, Mikangela va porter Yomoko, parce que le monde musical est complexe, est vaste. Koto, bata fali, baza, bata quadra, baza, bata wera, bata jibi, bata faire ainsi de suite. Mais yo PC position directement, pas faire là. Au moins quelque part pour Mikangela va porter ici comme sous-soupé, surtout na bato baza contre Ferre. Bon, comme Mikangela porte, c'est trop dur. Nandimi vraiment teki Naomi Kangela porte pour déjà na soutenir puis déjà ba vient na biso belé. Ba tu voyez bi, j'étais parmi les artistes au moment où vient na biso fali pour pas ça là-bas promotion pour le stade na soutenir. Voilà. Na Mbappé Mayday comme na bandela comme cover et na ba propre moyen na ngamoko tu vois. C'est un peu ça donc ekangela pour ani poka na epembe na Ferregola na habité sur Ferregola sala mokili nini na habité nini batu baboza injuste boy po na za pembe na Ferregola lelo komike o yo bakangelo ba porto e po na bi elo ba fort batu ba lo ba fort mais na bi ke bagolo pe ba tika ngate po bagolo bazi belé voilà bagolo baza tellement nombreux mais ces derniers temps ba publication na yo ba citation na yo sur surtout ma poste non sur TikTok ils ont créé un problème et j'ai noté un post que tu avais posté au lobby Ferregola à fond la école pour na bino ba faux chanteur boya koyekola ça dit tu as mis tout le monde en général ba faux chanteur boya koyekola et c'était tellement polémique les gens se sont posé des questions ba faux chanteur en ba nani bon ba faux chanteur na bani non nga mo Tariq Gola moni Tariq Gola yo yebi oyebi ke biso to batamayele mon cher oyebi que tout ça là no ba analyse avant ou le belikambu avant ça là likambu tant on le quand tu avais fait au sac ba analyse ça j'ai fani na sali ba analyse na comprendre que Ferregola aza mieux Ferregola aza grand chanteur natali ba parcours à Ferregola déjà ba série wana yemba déjà na franc congolais ouais ciao quoi wana yemba déjà na mikolo et là ça qui Azala a besoin de Royeba. Et puis il y a eu un moment où Ferregola
na même na ba les marquis anda lobaka papa wemba oki mwana donc à tout moment on doit rappeler ba mikolo voilà que est-ce que bozoyo kangai est-ce que bozoyo kanga est-ce qu'il y en a koli est-ce qu'il y en a commis tu vois donc azoki temps ko travailler lelo ba papa wemba bazate ba papa na biso ba Carlito ba se convertissa à sane musali na nzambe lelo ba ve malange lelo to moni ba yembisi lisusu mais oyo pena to tikali na pena chanteur chanteur to na minute na ba vie nyonso oyo bazali sans compter ba vie na biso ba papa chéri ba nan ba Oeranson ba papa Koffi Olomide bango déjà ba sali déjà tana bango na lo ba na jeunesse na biso lelo tariko bi lelo musique na biso eza sous musique atina te musique lelo ba mo vivre kana ba autotune musique lelo ba jeune to bosete banzembo oyo ezosala ba succès mon cher ami je te jure yomo yebi banzembo mususu sali ba succès awa mais soko yokango après 6 mois ou 7 mois après oyo kango za nango tina ba succès moins éphémère mais alors que mutu oyo asaila biso banzembo oyo etikala déjà le padre par rapport à ba génération les padres à ça l'école en tout cas faire rigola batu ba la ngai partout dans le monde beaucoup monsieur langai message pas venir biso faire rigola Jonathan Loviston dans le biboy pour un temps na bi que via na banda partout na province na biso ba commune tout à Kinshasa velukita parler no mo bata o ezata ba kota ba makala ba bumbu selembao poso na bi na bandal tamso mo na tamso perti pour tamso parler no tamso zotonga betage mais velukita biso ta ba lemba ya ba nini usala ta mo école mo centre mo butu ya kana to yekola ba via kala to yekola ba to kala to yekola ba nuance chanter to yekola dynamisme pour batubay barate koyemba ba il faut ça dynamique pour yemba il faut ça na ba belle nuance pour yemba il faut toucher ba note tala banzimbo ba regarde moi so yo ki faire rigolo atangate atanga musique té faire rigolo atanga musique té par rapport à artiste mususu ndeto mo ba ina ba nini faire rigolo atanga musique ta yeza iné ya dans 10 ans tangate musique wana tanga ngote fait rigolo atanga musique ta fait rigolo atanga musique ta mais abotami na ona kati za don o nzamba apprécier don o nzamba apprécier don wana yango lelo biso baleki na pe toza na besoin to profiter nango ponga pe na tangi na musique ta yo yebi biso nga sali communication des organisations mais na tangi na ndule te mais nazo yimba mais na beta pe moi guitare na ça dit faire rigolo za wa idole na biso azalo wa légende na biso ba to tangi les musique te donc ce qui possibilité ozala asala ta mo école mo boye ala ka biso ndenge nini ya travailler ndenge nini ya memasa ndenge nini ya banda koyemba ndenge nini evita demi-temps ndenge nini na gardaka voix na eti le voix nezaka bien be baraka ndenge akimara organe akima donc ndenge nini ça dit tant dans la dynamique on a ça veut dire ndenge banda concert e bandel tisuka voix kaokite et puis aimba sans autotune na ba concert pour so moni chanteur mazo imba na autotune na ba concert yeba ke voix na epr mo ko mara na mo balakini oh est-ce que chanter avec autotune ils amabe chanter avec autotune ils amabe te mais ming mabe pour na biso ba faux chanteur yo mo métier pe faux chanteur on reconnaît quoi faux chanteur Tariq je le reconnais parce que neti bato ba imba na autotune tout le monde a fallu pour pas chanter avec autotune fallu pour pas faux chanteur Tariq Gola autotune c'est quoi les logiciel oyo ezalaka d'ailleurs ils a correcteur ya voix ça dit bato ba ko expliquer bien ils ba Aristote mon Pierre que je sali ingénieur piano simplice jazz banane bon ba vela ba JP Kiss on va expliquer biso autotune yana lobby bango tunanga yana lobby et autotune ou bien pour na bino ba faux chanteur ne fallait pas imba no autotune fallait pas za faux chanteur bon cause à la faux chanteur bon na ebité bato ba yokaka bato ba yebi bato batala ba image mais aujourd'hui ma question poani parce que autotune c'est pour vous le faux chanteur on a vu fallait imba na autotune na ba concert il pas za faux chanteur Tariq bato belé bola na monde entier ba yebi balakina to yebi balakine oyo ba faux chanteur bala nango oyo so ba imba na autotune so bêtisé so kati so logiciel là tam so kati to yebi mambo bima na ba concert to yebi ba image donc ngai ko to go na nga mi place au lobate na ba concert to mona ba image tambola et puis kozoluka guerre makasi hein na lobi bo Tariq
ngana besoin aux na guerre na mutu. Il y a une personne na page je veux recevoir Loviston Love ba isingai na poser question oyo. Ces derniers temps tu es pour faire rigolo parce que il pas fallu ba bois qui sakio, koto ba ta fallu ba négliger yo, koto ba ta fallu il paraît que ba beta kayo. Na ebité yango lelo balukeli bango totalement absolument comme nous ngambo faire tout monde qui ont interprété visa, peut interpréter double tout yemba awa, ba presque dynastie mon badayo kangiao. Tarik. Ba beta ko pe solo. Tarik. Ngaba beta na ndeni banano ndeni love na Loviston boy. Oh mais ba yoki no ba no kanga mana ba. Ngape na ba beta ngai. Ngape na Loviston. Je répondre non à la question. So, les choix à faire ça parce qu'on a bois qui ça qui lobi boy ba bois qui ngaita ta ngai na ndo kende to na ngape na kenda kuna te ba la photo mona kanga na non yima banze mona na lobi boy ba la ngai photo nga na kanga na bango. Mais tu chantes les chansons Tarik yo bien ngote ke nazana manager na ngamo boy manager na ngana ayaka na balar ni belé soit disant za mutu na bango kuna ngamo boy Lenny Bidens Lenny Bidens to kabwane kala yes ko kanga album na ngana Lenny Bidens tant est ko kengai le va tu na communauté ça et ça ni nyango tu es tout le temps ouais est-ce ka ki wa ça ki boy na comprendre te n'habiter sur mokilango n'habiter biso tout ça ba yuma tundeni yo yebi les efforts to sala masa yo yebi excusez-moi pour na bengo master pour oza kati na ngai oza pena ndeko plus qu'un frère o yo yambi ata frère na yo parce que tout ça neti ba tu ba sala parce que pire moto yambi pire na tout ça professionnalisme primé et primé voilà et na zonga pena que pour na taliso que ta rigola pour participer à la studio nanga ou assistant à paix moi 10 francs na paix kota maramna oyebi na za reconnaissance t'es tout sur le scono musique t'es tout sur la musique 10 francs na kota pe na maramna ngai oyebi comment to souffrir na nzela matonge na kota studio ya n'importe qui te na kota studio ya Aristote mon père was ingénieur munene na mboka lelo so baba tanga trop ingénieur Aristote a se figurer na kati Aristote lelo les masters je sais. Oui, bah là, tu baby ça, bah clip pas Axel Anjoli, bah promotion na bah trace. Oui, bah là, tu baby ça moto. Mais les lots, na bénéficié les lots, na été bah ko sangai. Lenny Bidens c'est ce na logique. Lenny Bidens, ah est-ce qu'on a ko sangai? A ko sangai na bayi na lobate mais et c'est nga fona loba pour na ko bombali kama. Et c'est qu'on a babenga na zongi kuna babenga na ngai te. Isa que manager na zoaki après ma Lenny Bidens na va na parler na bi ana se concentrer non. Manager na mo boyaki abi ya na comme manager na otala tu as une belle voix bon na minute yo disque bimi ça disque ni album album avait na biso on a album moyemba ki tu yo tout na le album formé 7 abi bon ça va pour na nzembo mabité na pona na to mekana na nzembo moko ali boso je crois MH na TikTok na outil le vidéo na ya MH to meki ici nabi nzembo yo na mona ngo trop to ya meide trop to tu na mona ngo trop yaki moi trop ko batama mais yaki pena nzembo moi bien na bi bon on a changé na meide to se comprendre pe manager na bimisi mbongo ozo pe mukie abimisi mbongo apesa nga pena mbongo abi mzo mbongo yango yo interpréter nzembo wana meide comme ça na futa ba clip ma tout zo ngisa ba makambo on comprend pas tout quand on a manager na tout quand on a manager na ngai qu'est-ce qui a fait que bobé bana ça la to be bana manager na nga na za muta deux fois nga na siko na za muta deux fois te tarik moto nga na lobaki nga na olata na nga pantalon te pasuka te to deux fois bata cha chao batterie ba comprendre na palin pour na boy na ngai na verser batu comme que o monia que to va vers batute yo linga batu wana te pour batu wana pe baza batu mais bazo traiter au peu ming babitu trop radical trop vulgaire avec les bande qu'on a monsieur ba PD to binga bon nde binga mo bata des fois ba publication même na ba Facebook ils a contre bango ba bioza motema mabe membre egi so moni moto azui directement PD moto kisi ba blo moi bon mabibo Tarik parce que bango ba proposer bango déjà bato ba lo balance pas proposer bango marambo Tarik yo bi place nga outia yo bi na place wanga komi nande na kitaki tu sais mais sikoyo tant ba proposer mambo des fois boy ndé bobebani na bibana manager na nga na ba mazonga comment ne boko tanga te na mona inutile
mais la série mon na kebisaka dans Facebook na ngapo a bando yande na ba chemo bo mabe si ya ozonga ne ba place azara sur na ba fruit d'ici du Canada na mon na pe soute contact ne pe na mais le faire aux de l'autre côté et au coma de l'autre côté ba gaulois ba yambi ondengeni na lobibo Tariq tango lo bana ozaki côté wana na lakiti na bibo eza manager na ngai tellement azaki fanatique et artiste wana voilà amoni que timbre na ngai soit disant de batu baloba que timbre na yo et que de direct na artiste wana ya on a lobi la question c'est yo na zo faut betaki cover ya kuna nando ye koto yo siko ba golo ba yambi ondengeni ba pesio chance ou bien pour ba golo ba za terrible tu connais jusque là comportement ba golo jusque là ngape naza te wana po na influencer bagolo to na supplier bango balinganga na makasi nga susi na ngeza kaka na pousser vers nga le padre liboso akende liboso ndaiza da liboso amna matisa surtout matisa su vena biso o basaka koni na moto ezopela o vena biso aza fierté na biso le padre azobunde la jeunesse congolaise pourquoi pas nga jeune boy na obi que le padre a jaloute obi que so yo ki disque oyo ka voir le padre bi malwa DD ebi na ndeni so yo ki ba vocal les na kati ya frère na biso Ferrari o kama vient na biso faire école mais Ferrari n'est pas jaloux de lui mais il n'est pas jaloux de lui mais est-ce que point nini ngana kama ba artiste mususu bazaka jaloux ya bato balobaki bazana timbre na bango ngata na bande makambo nabi fanya za jaloux ya bato ba timbre mona nabi boy fali pas za jaloux ya bato ba timbre mona moi tant na bande makambo on répondre tant non répondre mais moi tant na bande makambo il y a eu des gens au babisenga ke en tout cas Loviston omoni yondo zaboy nengo yemba tembo bolingoti. J'ai essayé de parler avec les managers, on a vu qu'il y a des fans, des artistes. Il y a des gens qui ont tellement de confirmer. Oui, mais c'est mon visato. Salomon denga kizame, ngana dengi na name avec les mains, bibalo ya piaka, lelelelele, bamona ngande. Mama monanga nzete nazoluka kikangiu le padre yona yo lingane c'est-à-dire habiter artiste zoyemba boy et puis mais ba na raison tembo no besoin des isa bataya kuna et puis ce nabi boy nzembo na linga mingi mais malgré na kanyo pe na bien tena oyemba yemba likolo pona sepela pe na nzembo liboso na sepela na double to yamona yemba o makasi pona zo pe na temps yate oyemba no double to on aura le temps yoko to un soleil qui se lève tôt obi ni Tariq na yebiso lo mo boy obi lelo nga Loviston bato baloba naza na tembo ve na biso wana na yebite ngasko na sala analyse na ngai tembo wana nga zongo tembo wana nga na bande ko travailler vers na biso Wilibula dans na banda musique vu que père na biso za fanatique ya Rambo ya quartier latin parce que tellement musique a profil ndo beta fort na pauvre vient na biso adaya Alain Azara couturier ando linga mingi les Rambo parce que ndo yoka batimo ba les Rambo ndo sepela na sur et comme ma fait boy na mokile nzambe atinda motoko linga yote pona nini ngomo kilengo seboye yoga su ndevya ya liziba likufela ebwele litigela ba misika ba mela mwa balakisa mosapi alakasi suka se azolikama oga temba vena biso Wilibula après na oyimba après na kumuluka nembo kwa mama ali pona ndoka pi mama ali na mwa tembo wana sozi motema moto ko motema nanga tabu fatu ngalela yo moni okozala ngaboye tabu zonga na gide na tembre oyo voilà sikoyo yo sala ke en avandi suna déplique pomba que je salue pomba niance l'homme de cordonnier Babi dynastie Dédé nazomo ba technique na ye nazomo ba technique na ye mo mukena la nango pe wala lingoge dogo binga bolingo na bola na yote na kunda ya la kubala
la kubala ya on c'est-à-dire navanda na yepe nazwa mo ba technique parce que ko sangana nga nyonso wana ya ba musique na yoka nde bato balobana nga na bimisa timbre y avait na biso Anelka mais ateke nazwa pena temps ya ko yekola ete nga na yekola ete. Voilà, Loviston est Lova, artiste et musicien qui évolue seul en carrière solo. Tu n'as pas eu la chance de côté dans l'orchestre, ça va te me souvenir de ça va les cara. Aleki awa aleki yo le kana l'orchestre ça va tout faire. Na à part l'orchestre va quartier. Na linga pe quartier la mingi. On a le banabet ali solo ba quartier la quelques jours après na okimana ngai. La banga nanga bagwaye biga biso to ko. Bagwande ni tu confirmes que bagweza na mambo. Musique qui c'est ça fort. Qui c'est ça mabe, qui c'est ça makasi. Qui c'est ça pena na musique donc Tariq qui c'est ça na musique bino ko ba journaliste bon simba kisi bata ba internet bon boa que la ba malade et bata ba internet ndé tant bata ba internet au moment péjoratif au qui c'est ba journaliste te nabi ba journaliste il y a ba internet pour yo za journaliste les journalistes en ligne yo za journaliste en ligne voilà mais il y en a certaines personnes bazana ba vulgarité moko boye ba vandi na bande l'école ti ayemba moi ju micro bandi ko lobela nde batu sko to benga batu ba internet. Okay. Voilà, tu as fait les facile mon ami. Loviston, tu confirmes que qui c'est la musique maintenant tu vas évoluer comment au moment où la majorité bana mon bataki selon toi. La majorité bana qui cité. Ils batu musoya na motoka ro faire rigola so talebo. O mona ke talent na eka moto ebundela. Bien sûr. Jela, Seraïma papa Lutumba beti guitare na foi congolais banani ba madilu bazana ba yembi ba prêtre bazana ba yembi sko azara na kisi sérieux na point d'interrogation tant ba yembi tant ayi bazana maison mère tant azaki no avant na wenge est-ce que azara na kisi na wenge wana na boaka pe danger na wenge. Loviston, merci beaucoup na étape. Aujourd'hui le monde est tellement divisé sur le plan net, il y a bata fali bata faire et ainsi de suite. Aujourd'hui, ma fille n'a pas côté ma casse. Je ne crains pas qu'aujourd'hui, ma salaire famille na yo, surtout ne pas mon finga ou et moi comme ça n'a pas. Tu ne crains pas ça va salaire yo pe na ba no finga yo. Tariq, moni nga banana bandia, est-ce que c'est un finga mutu? La position zui, ba occuper te ba position zui gané ça va finga. Les injures c'est pour le faible, voilà. Donc tellement baroza la faible. Il faut bien gérer parce que vous avez attaqué bango na lobby boy attaquer bango te tant yo mitune za yo non il na pe soka ba réponse c'est versé bango et versé bango te po na lo baka ma vérité jusque là na manquer mutu respecter na fini mo sia mutu te na fini mo na mutu te na fini vie ya mutu te izaka ke na za na position na nga o na nango surtout aujourd'hui babi bana yolo. C'est-à-dire yolo en général. Quand je parle de bana yolo, ba mona ba biso ba taré, ke ba musique ndingo, ba yampaka, ba gouvle gaulois, ba K20 les gladiateurs, presque yolo mobimba c'est derrière faire rigola. C'est comme si fi aromani mona yolo, ya on peut emboîter sur le Loviston Gola. On appelle na comme Loviston Gola. Loviston Gola. Loviston Gola. Mais tu appelles ma vie na biso ba Didier Lacoste bana yolo. Té nabi hein. Yo bana yolo yo on répond à la question na yo pour lui que bana yolo nyonso ba komika ba te faire rigolo parce que la cause c'est pas mon affaire à mon yolo mais à mon anda manka vena te faire rigolo ba respect oh ma master na te manka ke ba respect mais ba camarade ba camarade mais na emo photo zonga moi emo photo zonga ko ta gia na vino la cause na ko ta guerre na yete baba grand frère na biso ba pe ba ve oyo na ko ignorer yete baba parmi ba ve biso to yeba ke bango baza likolo biso ba l'équipe to me ko la bango mais lo mona ngana lo bana ve na biso Didier Lacoste à cause à mutema beta envers Ferrego yego mamne ko to ki parler souti na pesa à cause à la cause à la mutema bien envers Ferrego la te toujours le mutora ve na biso Choulai mote ve na biso Choulai ve na biso chou chéri vena biso azane ba beauté na ye achane ba bifalo na ye vena biso lela ne soin na ye ba reflet na poto vena biso lela ne soin na ye ba propriété na ye ayemba be musique na ye na ndenge na ye moteka moluka akota siko na terrain mabe na sens nini tant yo o finga da faire rigola
yeba que faire rigolo pas dans ba petit na ba musée boye là ba boye là rigolo boye ngaku na ngana pese des conseils vieux na place au finga faire rigolo net yo wa mutu mo o faire rigolo ko chaper poids mo kilipe yebi asala ndani mutu oyo ata singe nini mutu oyo ebi yolo wana ba sans esprit ba musicien ba na yolo ba sans esprit na bien tara net frère net tonton là yeki tonton là bundara yeki tonton là na pesa no exemple na tonton là abundara ya danger ko les ba vie belé bazana na yolo tonton là chaque samedi chaque dimanche azanga ate place mo ba mi konzi ba fande belé aoyemba na biso tonton là nous sommes tonton là les qui a fini bien na biso faire rigolo a fini ka mutu par rapport à une musique le ba position est-ce que mon tonton là les bien fini fali bien fini mutu na bien tonton là a grand chanteur asala mamne na ndenge na ye ve na biso nde azolukane gaz na ye chou chéri alukane gaz na ye alukane gaz na ye na bité po amoni ba côté kuna ba warrior mo ba momi ba petit mo ba warrior wazalaka tout bo cette planète nde ve na ye biso vérité ve na nga choulai oyebi ayo lukiso pamba na oyebi sa ve na nga choulai bo ve na ngai oyebi o petit no loviston na linga ko mingi omoni côté olingo kende kuna ba soutenir na bango ba tuté ba fanatique wana tala kutu nanu bolo yangi oya bango moko bolo yangi ti lelo basundola tusu babimisa banzembo basela ba promotion te voilà bon ya yo chou chéri merci beaucoup Loviston Lova artiste et musicien évolue en carrière solo Lova en tant qu'artiste et musicien quelle analyse fais-tu par rapport à cet album Dynastie D1DD automoni faire à MBC ma collègue na union déjà sur le plan artistique au trouver album wana ndengeni na bisayo c'est-à-dire mon génération na ça lelo album abon non ebetamité en tout cas ba tout ba limbisa ngai album abon non ebetamité c'est-à-dire yo rejoindre ba propos de tonton promo abaki ça risque d'être le meilleur album il y a pour moi en tout cas na pe choper mbote place ali ngai Jonathan Loviston j'appuie et je confirme que album logo la dynastie na minute oyo to na album oyo ezobima bima bando na biso mso balimbisanga ezala bongo te mais oui point chemin de la gloire peso ya retio atana particularité à dynastie zanine babi c'était un album intergénérationnel 5-6 génération vie a 8 ans yako sangisa ba génération a 8 ans yako pesa baninga lumière o batu musu basala raté tu fini ta confirmation t'imagines que net papa malange rigole zungisi sous na balle na J ba vient na baby black babindombe grand chanteur vieux oui ala na dozi na ya ndola la na ye mais frère rigole la musi ba mabialo ba vient na nyos ba vient na Picasso ba sali pe ba bula bien ba Michel Bass tout dans excellent Michel Bass a sala album a minene to yebi sala pe ba succès o mo na vient so mbetenge ba mbete kula wana vient na biso bana ba quartier latin mbetenge so na moni na bula vient na Jojo Man pe sonam ya Jojo Franza la na vie Jojo Man c'est-à-dire o mo na ke ba biso tellement toza ba soda tellement tozo ka musique na lito ina biso ya bien na comprendre que album Dynastie eza danger à ba aventure Tariq au moins il va comprendre après 2 mois 3 mois 4 mois Valère album faire rigolo imbi ba style tout ayembi na ba nuance en danger ayembi d'ailleurs faire rigolo azalana particularité moko banzembo na ye ya na ba partie mususu o ko manette ba tumo arubokela mutu mo mbokela net ozonga maboko pamba ozonga maboko wololo tebi na ba stade ba yembi lango batu net lelo gomi yana ye nalingaka ye soki naza kuna na kanisa sadi banzembo ze belé banzembo lokwa ba mema kutima chali la page onone lukusa o gavia na biso Modoga Baramba nanzembo débutant grand prêtre ayemisko na les padres les sous grand prêtre omona musique il faut comme bongo Tariq musique to longola ngona ba système ya kimutema mabe kaka ngai musique pesa omoni mona mwa mukaza wana pisa makambo eza te makambo deux fois te comme si mona ba deux fois après bo pesa makambo obezanga tina omoni poto na yebi solo mo kwande ona ngai bande ona biso bana poto to linga bino ya trop
mais poto ils ont la Tarik. Dignité à mutu. To étoile na yo bakoyi bongo pe okepe poto osali pe l'autre côté. Ba tu faut ba yeba ngo. To zape na ba ve na biso musu bakenda ba poto ti lelo ba ya pe ba kinité ba pe na belo côté. Na bité ba na poto nyos. Voilà. Donc ko bonga mutu pe dépendant na poto te. Dépendant na poto. Ça dit ba sala ba buzo ba te pona poto. Donc ba te belé ba comment sala ba buzo ba lelo pona poto. Tu vois. Voilà, Loviston Lova, artiste et musicien évoluant seul en carrière solo. Lova, tout est tapé du solo et Yomoka, moi, Moukier, cameraman, on s'est sur Jacine. Tes projets, en ont des guinées. Bon, projet, pour l'instant, dans un studio, mais dans ce pas qu'il y a. Voilà. Venons soutenir un gars à Kini Zingania. Garçon relax, garçon relax, donc, tout le monde a calamité. Na yende to fanda to sola to se fixer pour nzembo ne moko boye pe il faut na sala mais pour l'instant ba tout baza na besoin ba yimba bango na yimba bino kitoko ça li bo soutenir ngai bo komela ngai pe ou soit bo komina numéro Tarik ou soit bo komina numéro na ngamoko pour naza vraiment na studio na minute naza vraiment na studio ba to ba soutenir ba jeune talent na ndenge ya vrai ndenge deux fois te bata deux fois ku to niveau na ko bengana o donc ya ba aventure te ba oui ba jeu wana linga ngoti na lobaki na bino bandeko na préféré na kufa pauvre que na sala deux fois ba ba sala wana naza mobali na kotika la mobali. Mais Jonathan Lova, vite fait, yo mo jeune carrière nous en a combien de nzembo yo yimba? La carrière nanga banzembo nanga eleki ya bambasi ambasi na sa nzembo te eleki ya bato belé ba chanter belé ba sa no banzembo te. Yo na ambasi problème vocal. Yo na ambasi problème na te na lo baje. Parce que na tuno question banzembo eleki ya bambasi. Ambasi to disano to ambassade internationale moto swag yo na ye différence za makasi international ndé. Ambasi beta 3 arena international là ba concert ba betara micro ya leader eza liboso wana wa bino eza après 5 mètres 6 mètres bona suka kuna ba arena ba na arena ya France ya Angleterre ya Belgique tu na mbasi problème na za vina yo Tarik te bien moto o asala da péché moto swag je sali depuis Paris leader et salo moto o asala da péché ya bo ya existence ya ba vie na biso ya kala be fort na bango kala ngape na olinga ete apoka loba de wendo ti bebe chana ye pe ngape na ndima ete ngape na lobité Loviston Lova mutasala ba nzembo ebele ko leka mbasi zali na sala ba nzembo ebele ba yebi to yoka no nzembo ngo to yoka no nzembo ngo leki ba nzembo ya mbasi to yoka na Géritansia l'architecte Géritansia ya ba pasi na ngai kasi bapati na ngai ozoyoka tamawa te kolela na ngai jerokangi motema pitié yela pitié mutu pafi moi makavi maboko la moto kolela mwana oyo abungisi baboti na ye na guerre anga mawa yaya Pico fio yogoma leke elaleli pate elaleli mana je rien négligé Pico fio Tansia Géry Bablo Yakambangu zonga vinga na zoa sala noki ogezongi toko kutanga na wange zinga ona ngana baba we sadi ngai yani maneno no succès de elle a raté yakambangu zonga zinga yakambangu zonga zinga na zoa sala noki ogezongi toko kutanga na wange zinga okokutanga na we sadi banzema yolo na ba trace kitoko yango no nabi voilà biso pe tout ça la be forte nga banze monanga tout na bimisa elega la ba trace mais pourquoi ponika ambasi c'est que yo za na problème na ambasi na biboye ambasa sala ba niazi koso asa nini ba niazi yo kamote gozala Twani kasi bania siko ya sala kana ti so muta boye apa lobike banda musique banda kaka patron na ende azali kola batutu
tala mutu asala binelora ekozala Boyemba mabe. Pour Mila Soy. Maman musique, c'est trop compliqué. Faut pas m'amener dans ce terrain. Voilà. Oui, garçon, moi, il m'a beau. Junior Moutou, quoi. Grand chanteur. Ok, on dit des juniors en basso boy. Mais comment, papa? Là, le bande de vérité. Au moins, l'orchestre wana. Mon orchestre wana. Grand chanteur junior Moutou, quoi. Dadi Massoudi. Nanata. Massoudi vient non ya yolo ya ngotangi Massoudi. Et Natang Massoudi qu'on a vient na yolo. Ambasisco vient na yope moboyi. Nabibo. Te ambassi vient na ngate. Ba vient na ngaba. Na yo na ambassi bo ajmonte c'est. Nabibo te vient na ngate. Mona mama biso. Mamni yo bisangana. Vient na ngate. Mamni yo lo balangana. Merci beaucoup, chers amis, chers abonnés de Congo Check Check et disséminés à travers le monde entier. Je suis avec Loviston et Lova. Vraiment, il y a au Kabwana Dubeto. C'est la chanson préférée à Tarek Ngang. Wet and Sipe, ma chanson préférée, puis Seconde Chance. Mikolo Besgana Raming et Pigeon Voyageur, dédié à Moubi à la Maïndi, à faire rigolo à Babito Pesonini. L'un des meilleurs que le Congo est connu. Et puis, merci beaucoup. Je vous c'était Jonathan Loviston, un artiste congolais où il faut te soutenir, jeune talent. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Garçon Relax Zinganyao. Un bon séjour à Kinshasa, Zinganyao, plein de bonnes choses à vous. Bambote, tabatunyo subuninga katari kengangu. Atala batali kana ngati ngaza kadana lipade mambuza arabia. Ngabenda kotwana na kana babose sibu mutombo. Na pesa bamboba bona mbote. Na boka badupona mboko. Ba mama diwembo ba yebi ba vina ngala di mfumu. Mukondi ya lost. Vina ngam merci beaucoup pour le message na santé déjà. Samedi na ozo ba plan ngai la di mfumu. Bambote na yo ngaza na badadi ya kuza grande puissance. Zana ba génie Mbale papa na Ibertina Medio Bibois tout on a pour les padres venanga Blanchard et tous en direct des États-Unis Bambote na yo Blanchard et tous toujours paiement na mono sala musala il y a Blanchard et tous coup de chapeau Blanchard et tous voilà le Viston Blanchard et tous Balobi, Blanchard et tous les États-Unis. Ah oui. Merci beaucoup d'avoir Jonathan Loviston. Un dernier mot à tous les abonnés de Congo Check. Ton numéro de contact, réseaux sociaux, par tous les moyens, on va devoir rejoindre là parce que l'émission est à la mamakasi. WhatsApp nangai isa plus 243 90 551 46 15 plus 243 80 90 pardon. 551 46 15 et puis bah réseau comme là réseaux sociaux mususu komika Loviston Lova on a Facebook on a déjà na Instagram tina TikTok on a Loviston Lova ça dit so komelinga et on monanga c'est-à-dire na remercier non bande on a biso nyonso balanda biso c'est-à-dire on a biso toza na biso ba musicien oyo toza ba jeune talent bat baloba pour nga sepela na mona te. Mais tout ça venir à lobby. Il faut tout ça l'effort, tout dit m'appeler ben fort ya bateau, baza simana, o baza qui les bosso na biso, to ba op ba roleka, o biso ba bi jeunesse ya onde à venir à lobby. Donc ya moni na royebi saka bande kotu, bo soutenir biso, bo pesa nga ba moyen, bo sunga ngai talakande nazali. Voilà ba salutation na yo ba dédicace. Ba salutation na ngai. Na pesika na batu tout bala nangai boss zinganya ou bien na biso gérer tensia l'architecte en tout cas na foi vieux au côté parlement wana donc pour l'instant il y a Emerance Mangele tensia Emerance Mangele Trésor Mbumba na Dallas en tout cas Trésor Mbumba na Dallas na pesio pe bambote mingi donc
Un grand merci également à tous les nocos de la capitale, Glory Tantou depuis Lubumbashi, José Diams, les princes de Bundes depuis Allemagne, mon ami John Diadia, Maïska Songa depuis Paris, plein de bonnes choses à vous, Gaël Pezo, Polo, plein de bonnes choses à vous, également à Lumba Luko qui autrement dit Ice Pasta. Pambote na yo, Dan Mola le philosophe, mon ami. Pambote na yo, Botoko ancien, aïe, Dan Mola, nani suto zangi sito au Memangabo. Gali Molima, le directeur na gata DGR. Il a fait la biso, nani. Serge Ouelo, personnellement. Zamba ya Mamoni, Sikizali, Bambote na Baya Nyo, surtout Chris Mukuna. Hein, mon ami également, plein de bonnes choses. Ruby Manzenza Air Baby. Ruby Manzenza Air Baby, Yaya Batuya Jérémy Manzenza. Plein de bonnes choses à vous, Jonathan Lovisson, en tout cas, bon aloye, Mouyoza chanter. Toto et soleil qui se lève tôt. Y'a qu'après pour sécher balarme nanga. Longolanga na bolingwa tato plito. Nakoda château ya muna yoye double to bimiza ngai na keto ya bachagre oyo ezozwanga moto popodono ya pamenokisaka mvula ya esango ebongo présence no eleki gato toto egal double pe basentima nanga lova to multiplier bolingo Elvis Sugar Yoka maloba likonga oyo ebomaka te ezali oya montre kasi soki oumeli ntango ekobomaka yo toto na lelileli padoko odiza ngai poto te soki ambuteyage toto zoda moto kotanoki mbango fanya sara kotikala te na basusi na yo yaka Yasmin Nyanda double to maboko na yo centre ya babilengi nyonso ya mokili yo je t'aime admirable avela yo etikala na retard de pas poelula se koma oza kosto toto memangana ogo sutuke na bondela yo motema na plateau d'amour kotubango te kuto chibola rosta kote na lingasu yango mama bozale tu bokovekre chibola aya po maladi na ngai esila bolingwa toto karesa batandrese na ye ebotelinga basage mpona bike ezosenga bolingwa toto pinzoli etangi mingi bobenga ye kaka bokomonana koseka. Ah oui, Jonathan Loviston, merci beaucoup à vous. On se voit prochainement sur cette grande chaîne Congo Check. Les boss Sibou Tombo, plein de bonnes choses à vous. On est ensemble. De temps en temps, on peut s'amener des émissions à qualité, à bien enfant. Et c'est Pélissa Rabino toujours. On se voit prochainement. Merci beaucoup à toi, Jonathan Loviston, de nous avoir accordé cette interview, cette émission. Merci également à Métis qui est derrière la caméra. On se voit prochainement. Merci beaucoup. Congo Check TV, Yasibo Mutombo. Congo Check TV, Yasibo Mutombo.